Matondo omboka bino balandi wa biso banso na kati na TV Lolaka ya Mbuluzi Kimbangu. Mbote omboka bino sali. Bonjour à tout le monde ya solote ntango ya soloke to betaka na bino makamai mazali koleka na mabele ko Congo ekoki. Bolimbisi na bao bazelaki biso hier. Lobby ya soloke makambo elekeki mingi. Tozwaki na tante po ete toya topesa bino information ezalaki ba problème mingi na niveau ya famille, il fallait qu'on régler yango nano. Voilà bolimbisi na bo bazelaki biso lobby poto ezalaki vraiment tebaki teke tokanzaki tokozwa temps toyela bino information mais tango epermetaki te bolimbisi yango tosali nyonso lelo topemaka me na respect toza nango na bino po ete makambo eza koningana makasi soki tolobiki tolobela bino te me malekaki lobi na lelo ekokoma ebele mpo na lobi esengeli kaka toya lelo po ete topesa bino mayema aza koleka na mabele kolokongo losako mboka bino na komwa nzambe ya mpungu tolengi esolo ete nzambe oyo bankoko na biso babelelaki nzambe oyo bankoko na biso batiaki maboko likolo bankoko ya yo batiaki maboko likolo na katikati na moi batalaki moi batalaki kote moi eyaka babelelaki nzambe ya mpungu toleni nzapa nzakumba akongo mongali mvidi moko Mungu Baba Mungu wa milele nzambi gaungu kalunga bakisa bakomonu spote ya solo tozali na ndinga ebele na kati na ekolo Kongo beba ndinga nyonso baliko belebele nzambo bele moko na tango wana ayokelaki bango tango wana nakanisi toexplika bino moto oyo yo moindo muntu oyo nzambe akela na lolenge na ye abotamaka moto moindo na mokusi abotamaki avant mondele aya na mokili des millions des années mondele aye des millions des années après bankoko ya yo baindo bango bazalaki na mokili mobimba basalaki nyonso babane kobelela nzambe bazelaki te ke donc aya koapprendre bango comment prier bazelaki te ke donc mayela bango bibilia po te bayeba bokasi bonene na nzambe nzambe ayokelaki bango babane koyokela bango bongungi nini esalaki ke na banda ntango wana oyo wana de millions des années bandeko bona na moleki bango na bokele nyonso eza te ko 2000 ans tetete 2 millions des années oyo moindo azalaki bazalaki mondele te mondele nde aye koya na mobulu mondele aye kotya biso kabakata na mobulu toyeba nzambe te azalaki na raison na ye mpo azalaki na baintere na ye ifo abungisa biso nzela mpo ete azwa biso lokola ye todependre na ye toluka koyeba nzambe oyo aye nzoka te azalaki nzambe te nzambe akatalaki te ndenge nini bandeko na biso bazalaki na bobungi bayebaki te ya solo ke liloba na nzambe ezalaki ndenge nini lelo baza na kati na bobungi atikali biso na kati na bobungi mpo te azalaki na kanda mpo na nini toyoka nyoka tozela nyoka ya kolakisa biso nzela reptilien akokosa biso nzambe asilika mais pardon nzambe apesa ayelaki biso atiki nyonso toyi kobunga 8 siècle ya pasi ya badifficulté ya konyokoma ya domination ya fimbo ya mondele mondele amemi biso akoti biso na kati na oyo ya ye na batemple ya asali na biloko tu ya asalaki ya bamagie tokota na kati esengeli toleka wana po ete tozwaki bokonzi esengeli toleka epai ya mondele po ete toyeba nzambe voilà kanda na nzambe Mbuluzi Kimbangu mondele ayambi te mama kipambita liboso alobi te bino boza nzambe te biso te nzambe bino te babomi Mbuluzi Kimbangu aye alobi te bino bobi nzambe te botuna ngai nakolisa bino nani azali nzambe nzambe aza nani balobi te yo te
malmené. Ah, bana mama Congo, tu as un moment moko ya turbulence. La kanisi wana pesi bino passé pour la koyeba eloko nini eza koleka lelo na moki. Bandeko bolanda na bokebi nyonso oyo nazolobela bino lelo. Oyo bino motinda mais les grands sacrificateurs. Oyo nzambe alobi nalobela bino lelo. Boluka boyoka boyebisa bandeko na bino nzambe alobi nini. Azolobela biso nini lelo olanda na bokebi nyonso. Ya soli te bandeko ebele baza koyeba te. Ebele baza na kati na bobungi. Ebele parmi biso baza koyeba te. Baza ko confondre, baza kanseka ke ate toza na mbula nini. Toza na 2023. Oui, lobi bonne année, Noël, bonne année 2024. 2024-2025. Ils vont continuer ndenge to mesana. Attention. Angeli. Botanga na mala. Attention. Angeli. Mokili wana. Oyo bino boyokaki. Oyo to vivaki. 1800. Non. 1885. Ba manipula biso ba nkoko na biso to komi 2000, 1900, 1800, lelo 2023. Dans notre temps passé wana nyonso oyeleki nzambe alobi te il faut na zongisela bana nanga kibokonzi na bango. Il faut na zongisa kibokonzi esika eutaki. Il faut na zongisela bato yo pasi bazalaki nango po ete banyokoli ba oyo yanga. Bato yango oyebi. Esika bokonzi eutaki boyebi. Bolanda na bokebi nyonso. Bolanda s'il vous plaît. Et matondo pe na ba like na bino. Matondo na ba like na bino. O eza ko na za ko ba eza très profond. Na continue l'information te mais na za ko loba o eza profond po te o miyeba yo za nani. Oyeba pasi na yo euta wapi. Nani azali na origine ya pasi na yo euta po ete ba nkoko wana po ba bweki koyoka maloba bandimaki nyoka balandaki fimbo na nyoka na fimbo balimboyi koyoka nzambe ya solo balibite tika oyeba histoire mosusu balobaka na ndenge balolaka melobama keler Moïse azoleka na bango na kati na désert basaleli ba nzambe ya bikeko basali boye maloba wana eza na kati ya maloba na biso bino lelo passage wana nyonso ya 400 années oyo tosufra yango oyo nzambe alobi c'est fini. Alors yoka papa mama yoka nga na malamu nyonso po ete biloko nga kolobela bino te ndenge bapaster balobaka te nzambe alobeli ngai nalobela bino te na biso bino naza moponami ya nzambe boyoka maloba passage oyo nyonso towuta ya pasi ya monyokwami ezalaki etumbu wana esila me bato ebele na kati na biso lobi teke etumbu wana esila me nazoka apprendre bino esila. Alors esila nzambe lelo alingi a restaurer monde kosala monde mosusu oyo ya ye. Donc toujours passer au tokobenga turbulence divine. La turbulence divine auto passer sikoyo obo oyoka mukila koningala kuna ekrene bitumba kuna bo ça ne va pas boba le passer un grand maître on va faire un grand décideur mayele silibango bazali banani bazali professeur d'économie bazali professeur en droit baba professeur ya nyonso mayele silibango koma mayele esili bango parce que nzambe a retiré nyonso oyo bazalaki nango bayebi te bon makambo eza koleka ke koma babi ke Russie eza na batete nucléaire mais bazosine kokende na bitumba na Russie bana mama Congo na nga malamu bazolinga kokende kaka na bitumba na ye po ete baprovoke guerre mondiale po ete guerre bakoprovoke et détruire tout. Ah nalobi nini guerre bakoprovoke et détruire nyonso bana mama Congo boyoka. Alors voilà, nous passons un temps difficile, tant toujours pour passer de l'eau, et ça na kati na turbulence, nous avons créé yango.
Nous avons monté turbulence la confusion. Confusion côté de Bango. Baza koye baté. Par quel pied danser? Maïe de Sili Bango. Ba professeur d'université. Ba ingénieur. Ba nani o basime économie. Ba koye na piège. Piège ouan les attaques. Yonde mouto sali yango. Pouti mouta sali yango te. Mais nzambe de mouta confondre Bango. Atie Bango mobulu. Bato réfléchir ni sous terre. Et tout et tout retour à l'expéditeur de tout ce qu'ils ont fait du mal chez nous. Bon, ah oui. Retour à l'expéditeur, na olo manche mabe, basana na kati na kachopa, bako monde yango, pas ce qu'on frappe Bango. Crise qu'on frappe Bango. Bako zongo le kola na Moyen-Âge. Et ils vont tout détruire. Bande comment la dana boke binas. Bako détruire nyonso oyo bango basala. Nani ako détruire yango? Bango moko bango détruire yango. Nzambe te. Bola ninga na bokeli nyonso. Nzambe ako détruire yango te. Bango moko. Nzambe ako tika bango moko ba détruire oyo nyonso basi mo bani ko détruire. Boyebi ke na Ukraine ba céréales na 30 ans na 40 ans que bota sauter. Bobi que même nous sommes de fertilité, n'est pas le baka. Nous sommes aussi ma panza. Et Zakoya, ne vous en faites pas. Vous se préparez à Kamana Nanzambi. Bana Bilaka, vous se préparez à pour qu'ils vont tout détruire. Bako Baza, donc endurci ma terre na bango, Bako mona moutema ma casse. Nzambe a endurci terre na bango. Emmanuel Macron, toi tu dois, il faut aider, il faut envoyer des armes, il faut envoyer des armes en Ukraine, donner des armes. Okinga, oaza koloka ngai malamu, tant que passé, tant que noté, mon bout les a connus, ça mon pila comme nana, yoko sarane. Passer ces messages à ton frère, moi. Naye awa pour la komisa bino moment to passer naye na secours ya bande ko na biso o ba bo mingi o ba na carte de distraction dans des choses dans des futilités bolongwa na futilité oyo nous c'est ça ko yana mokili boso na bino boza ko mona ngote mokili bozo kantaka ke non non to mesana tona mwani tu na moya jiete bana karaté ba zonga classe te oui septembre ba zonga classe et karaté bana ba zo congé Noël te oui ah qui te dit ça nana lo beli yo ke non zo kantaka ndenge leka ndenge zalaka ke e ko continuer ndenge wana to no so bana kala bandeko bokeba ezo ya mabe nana yo kela biso mo kela bisate ba mingi bazana ba on a vie normale. Bazo penser qu'il y a un grand changement qui arrive. Mais ça que non, ba banque ba kanga. Tant na ba ki ba fiofio, bo bomba ba fiofio na bino, bo salon na maboko, na yo ka mingi ba fiofio na bango eza ko kanga na ba banque. Ba banque tout le monde, tout le monde ko na ba banque, au côté na banque, au moni na guichet, 3-4 personnes à guichet au côté. Oui, bonjour monsieur. Oui, il y a une salle d'opération. Oui, il n'y a pas de problème. C'est que non. Va chez toi. La machine est là, débrouille-toi avec la machine. Personne. Moto azali sauter. Moto azali sauter. Alors, bandeko, voilà, tant et moza mauvais, ma communion se doit reconnaître ma baie. Voilà, Nzambe azali ko frapper le monde entier. Nzambe a ko frapper le monde entier. Bokilo no sotozali a ko frapper yango. Boko mona oyekoya ezali grave. Donc, alors, monde oyo ezalaki longtemps, plus de 8 siècles, et tikalaki na maboko ya sataniste, na maboko ya franc-maçon, na maboko ya illuminati. Nzambe alobi c'est fini. Règne na bango, domination na bango, suprématie na bango, arrêtiraki yango déjà, fin ya hégémonie occidentale. Arrêtiraki yango déjà. Et bayebi, oh nazolobela bino, bayebi, yango bango mingi na lingala. Bayebi. Kebiliaki bango bikoki suka na bango ekoki moko na kati na bango ko changer te o Nzambe aza ko sala bokelanga moko na bango ko changer wa zaki au contraire eko ya makasi boko mona ke o
biso na gaz te ndenge bokoki bombarde batiyo oyo papapela ngo ememaka gaz ya bango moko babomi babomi baza kotumba babilanga na bango oyo asela kolesa bango batumbi nyonso bokoyoka eza kaka ebandeli bokomona bandako kokwea bokomona kala te yo oyokinga malamu yebisa ndeko na yo yebisa ndeko na yo ke nzambe avant à restaurer mokili asala mokili mosusu bamosusu bazokataki no tokokende soki tomati biso likolo to mpe tete kaka ndenge toza komona eza kosalemaka l'atrocité bato baza kokufa ndenge baza kokufa boye ndenge mokili c'est ça l'atrocité. C'est ça l'atrocité ya kokufa oyo boza komona deja oyo boza kolela yango wana tolukango mosusu te yango wana oyo comme si moto bazokatisa lelo Félix Tshilombo na kati na Congo na kati na Kinshasa ayebi te nini akosala akomi motema makasi bakoti na kati na bandako bakota bakobima te baza na kati na batemple wana comme si bamotema makasi ya kosala mabe ya kosala bandeko na bango mabe oyo bamesana koboma bazokontinue koboma pour l'argent boma bango makila etanga papa na bango lobi ekomi na ntango na ngai ya suka bonorenga na besoin makila kanga bana yela ngai bana yaka na bango ale bana bakomi basi ya bato wana makila na bango komi kobela yango nyonso wana eza bilembo oyo ya sindi tan oyo tobisabi nango ekoki wana bandeko bana somo ekolo Kongo ya solo de tan takoloba ya solo bandeko toza koyeba te bozo se laisser faire liboso ya bato wana alors tant ekoki bana somo ekolo Kongo faut jamais donc bo se laisser faire lisusu te bo se laisser faire te tango yimfweni soko se laisser faire papa mama toyebisi bino ke nous stratégie oyo ya batuti rwandais oyo bazosala kati na ekolo Kongo derrière Félix Antoine Tshilombo bamonte bastratégie ebele balingi bamema bino susu na couvre-feu bakota bino na confinement bomonaki yango ordre mpe ya binono kota bango na couvre-feu to bana kosala baopération to bana kokanga bango na bandako to bana kokanga bagene na bandako tata mama yebisa ndeko na yo ke eza koya mabe couvre-feu balingi basala ndenge basalaki badécrétaki état de siège na kati na Nord Kivu bazose préparer ndenge nini badécréter couvre-feu na kati na ekolo Kongo babana kokotela bato na bandako bazorepere nani bagene il faut babana kokanga bagene eza te kono babombi biloko na bandako te bana besoin korécupérer bagene wana mingi bakotilize bango comme bachère ya kano bakokota bango na kati na armée po ete betile comme bachère ya kano po ete baboma bango epai ya banani epai ya batuti voilà pla wana tofongole libi yango wana matoko yoka ayoka parce que makambo nyonso eza koya na kati na ekolo Kongo bokabola na baventure bazosala te les élections etoza préparé baélection eza koya arrêté kokota na badistraction wana te ndeko na yo longwa na kati na distraction wana ezali lokuta bazokosa biso ezali lokuta biso toluka toyeba bato wana balingi biso te mpona nini balingi baboma biso nzoka te Satan aza kotinda bango po ete bapretaki serment na maboko ya Satan bakozala na ye ntina suka bakoservir Satan e Satan aza kozela basacrifice ya bato bakufa ebele matondo na bino bayo bonso baza na kati na distraction oyo baza koyeba te esa ndeko na yo mpe ntango eza mabe ezali esengeli na biso nyonso toluka toyeba wapi tokobundela ekolo Kongo soki oyebi te papa mama eza mpasi mpona yo oyo oza kokanisa ke te toza na biso kaka vi eza nango malamu akamwaka mpiaka moko kaka bo te vi wana eza lisusu yango te stefini nzambe aza kosala retour expéditeur akozongisela bango oyo nyonso mabe basalaki na Kachopa yo soko ozoyeba te bango bazoluka bagane mabele epai na yo bakimela kuna yo ozokanisa na motuno kaka te ngana kotikela nga na poto awa ngana kotikela na Canada ngana kotikela na États-Unis ngana kotikela na Allemagne nasala nga bien na mikanda na nga te elikomo mikanda te okenga malamu eza makambo mikanda te eza likambo nde ya Nzambe
wabatima to ya koyoka ayoka wana motema ya kondima andima ona lobi bomesa ndengwana na bobo lebelanga amen amen sate ya solo nodi ingeta ibobo ibobo. Voilà, bandeko bana someko le Congo to kotu wana zeraki na temps ebele mezaki important bobaka ke makambo eza koninga na makasi oyebi te etali yo katika ke mokili ezoportie ndenge yoyebele ntango liboso na rappele bino encore une fois te ndenge boyebeleki mokili eza ndenge ona te mokili ekomi mobulu ekoti na kati na mokili c'est qu'on dit la turbulence. Voilà, bandeko bana someko le Congo nyonso tolobelaka bino esengelaka moko na bino ayoka transmettre bandeko na eke biso nyonso totelema po ete tobundela mabele so obunda bele ko le Congo te kozala pasi mingi mpona yo. Allez. Voilà, cortège à Chilombo, Loliango, Bazo Kofinga Chilombo, Bato Nyoso Babaye, Balobi Chilombo Akende. Alors, Chilombo Akende, est-ce que la carte de tout ya Congolais, et c'est-à-dire que Chilombo Akende, pour être bakende, toujours dans l'élection, pour être bakende, comme parti politique, Moussou Toté, pour mener la carte de la bango, pour la bango, tout bazar toujours manipulé par des partis politiques. Mais, Toza Koloba, on dirait Toza Koloba, Bazo Kabisote, Bazo Kansaturo, que Mokile et qu'on continue avec des partis politiques. Alors, bandeko bana someko le Congo a solité, Tolokaki, Oyo Nyonso, Elekaki, Namakambuya, Cheribert, Okende, Oyo Akufaki, Toyoki Kunake, oui, Batona Chilombo, Naye Moro Chilombo, a passé aux aveux. Alors, Atini Batonaye, Bandi Makia Solo, Ebembe ya moto wana, Ye moto, Ne Azali, Nakati, Yama Solo Yango. Alors, Toka Nano, Oyo. Toka Oyo, Audio Oyo, invitation nanga kusalini kuzunga na vika invitation na attiser réception na bimpe to mina vivre kata invitation bile comme bato ba convoquer ngai pour na lobby jeudi non na pe pas attendre bato nanga dona chango na répondre juste vendredi de la quoi mais même comme appelle 11h 16h au séance de travail tu es la résidence tu as sali document na avec un autre oui imprimé ou imprimé allô oui ndatina chauffeur atini chauffeur na résidence na IPM atikira père na logo moko kuna ndio biso mimbale to kompera patitira tu imprimé document tu na cour constitutionnelle via na parking a signé après signer un document. Voilà, cour constitutionnelle. Tu as fait quitter. La mati, la cour constitutionnelle. La mati, la salle qui 10 minutes ndeko. Signer un document, la mimi, la bima na parking qui a sorti. La bima police, on a quand même tout bima ka pour malembe ah. Ami, quand tout bima malembe. La ni ko binga vie. Pendant la année ko binga ndeko na ngai ici le téléphone les autres sonner mais j'ai sur ma téléphone. Voilà, rien n'a ayamaki sur téléphone. Alors, Asma Seba Koutié, Akoufa, Baïko la Baïko Boka la Bango Motuka. Alors, voilà, bande de côté, comme on a tout le monde, audio est belé, tout le monde va vidéo est belé, il y a Taliban. Taliban va mission vidéo est belé, mais sous Bazako, on va tout éduquer, les camo non so, Chilombo a prometté qui a collé les sabatou. Chilombo alobakike akole di sabatu toyo kanano oyo tozongi la bino poete moko la bino azanga koyeba moteke oyo no sita koloba ezo ko garder na kati na archive ya moko o aloka ki mukole bosote ke Chilombo ye moko andimaki akosala mabe. Alors tola je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais, peu importe ce qu'on en dira,
violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Voilà, on a signé Félix Antoine Tshilombo. Alors, Batu Soualobité à l'Obélaki Ropona, yete potete ke apoma Batu, mais Toyoka nano, Oyabango, Toyoka, Bolanda. Bokoto, général fantôme, Koza Banzoui, Banzoui à Fachibeto. Magampuku, Bonilina Ntibogolela, Bogomesana. Tapata Toule, elle a Taradi. Voilà. Boyokengo, Bonelina no Tebogolela, Panalobi, Banzoyi ya Fati Beton. Batu ya IDPS, Balobi, Bonelina no Tebogolela, Bonini Somal Bebino Monokonini. Bonini Somal Bebino Monokonini, Ye Mokwalobi, Alobi ke ako ningisa, ako beta, ako boma, motokonyo droit de l'homme azate. Ndeko mwana na ya mosala lobi oui biso tozawana biso bana Fati Beton, boleli na note bokolela boko mesana na yango. Mboka oyo toza koyeba te. Ya solo penda moto alobi ndenge wana, moto ne pas lobi ba po valinye. Ba population bo valinye. Oyo moto yemo kaza kondima, c'est clair. Batonebe bandimi, baseki, oui, biso wana, boneli na note bokolela, boko mesana. Bana mama Congo. Voilà, bande kotant que ça bino batebele, bamona on dirait maseki tant to lubaka, bamona ke baya ba ventir, ezo le karango nzoka te batonde, bazali kolela bazali ko kufa pote, batwana baza matoi mangongi, baza koyeba te eloko nini oyo eza koyela bango liboso. Alors, bato baza koyeba te eloko zoyela bango liboso, po ete baza na kati na bobungi, po na bango, bazo kanisa toujours que solution na bango, eza dans la politique, eza na kati na baventure oyo baza kosala ya baélection na kati na koloko nzoka te solution na bango eza kuna te. Bato wana nyonso bato abobami na nsima na bango, bato wana baza bamafu bato bomemi na nsima bato bamafu bokufa na bino te bango mpo na bango pouvoir na bango ezala wana. Alors toyoka mosusu nani lisusu bolanda baza na kati ya lupangu avec des militaires bango wana bato ya ANR bango wana avec des militaires bango oyo wana c'est Emmanuel Kabila. Boyoki, c'est le numéro 1. Nous avons petit autant côté ndako na yo. Fongola toko be ndako wana. Alors voilà, Bataner, Bakepa nani, Bakepa ya Emmanuel Kabila, ba ko menacer ouvertement motakolo wa eloko azate. Bozako mona yango ndenge za ko leka na kati na Kinshasa. Bande koko kambwa. Toujours qu'il ne wapi comment cet homme oyo nan babega dictateur apprenti aza kosala na kati na mokili eza kotala mokili eza komona ou alors voilà mes chers amis toujours qu'il ne wapi. Alors bandeko soki boza kosela kaka na yebi te baza kosela ba malien baya te ba kosauve bino na kati na Congo ou ba Burkinabe baya kosauve bino toyelite biso toza koloba. Alors tozela nini bamosusu bamalien bakoyela biso mawa ou ba Burkinabe bakoyokela biso mawa baya kobundela biso. C'est que vous attendez, non? Bakinois, Congolais, c'est que vous attendez. On attend maintenant ba malien bakoyede biso na ba Burkinabe bakoyede biso. Bokozela mini bokosila pour que vous akosela bokosila. Alors voilà, oza koleka na kati na Congo eza ya pasi pe ya mawa komona ke la situation oyo eza koleka ya solo eza solo mingi. Alors dans l'autre temps ba politiciens baza koloba nini? Ce qui se passe na kati na Congo ba politiciens bakali monoko bango balobi tika babina na bango ba politiciens balobi mokonzi na bango ye moka lakisi makina tolanda.
Martin Fayulu yewana azali kobina nini. Martin Fayulu abalisi nièce na ye epa ya nani epa ya cousin ya Félix Antoine Tshilombo. Wow. Bravo Martin Fayulu. Bokobina, bokomesana. Kuna Félix alobi anniversaire makina. Allez. Balubege Fayulu pe yo il faut bina Fayulu pe ya mesana ne déjà Congo bande que la passe peut m'avoir ya ko vivre ce que nous vivons en air de ce Congo. Voilà Fayulu ye wana kotina e makina. Alors bande ko batide biso message wa la Katana Kinshasa, le général Silvano Kasongo serait évacué depuis quelques jours en Inde pour des soins de santé appropriés. Le numéro 1 de la police de ville de Kinshasa serait dans un état critique. Voilà le message de Mathilde de Bisso, Badobiki Asoro, Oyo Tuti, na Kombo ya Silvano, Yewanande Akoti na Melokoala. Alors, ndeko kuna lobby vie privée. Alors, et sa vie privée na ye, mais vous condamnez si Félix était la vie privée na ye, n'a pas adversaire à moi si na ye. Na adversaire à banana kuna bazako bomba na kati na est kuna bazako bomba na Kinshasa ale to kota na biso na vie privée na biso to kota na biso na Kinshasa na biso bandeko boye baka na kansogi ba fuita même forme ya bozo bima ça décourage beaucoup de gens au besoin de kati na politique ndeko bare yango ay face yango mais to tenga yango déjà au lobby vie privée na ye voilà Rambo Bosemba alobi eza vie privée na ye abina na ye tatika ya bina na ye bino kokufa na bino. Alors voilà la situation to les gens kabandeko botiaka ba commentaire botiaka wana te parce que boy bino moko ke soki oyo alobi aza opposant numéro 1 au batutu bayeli ke Martin Fayulu na kati ne Congo dans ce moment ici ako kosala ba bêtise ya beauté ke akeli kobalisa pe mwana soki nièce na ye il fallait non totiango vraiment ezala non mais foute image ebimate babomba ngo eza tabou nous bunisa mutu wana bon nièce na yo donc ça vous en a bakambo na bino ba master bon na bino ko sa population. Voilà bandeko banation mekolo Congo a lui vie privée na ye et voilà. Alors bandeko banation mekolo Congo ya soloté maso mazako le karakat mekolo Congo bandeko la biso ebele bazali komona ngo on dirait zanango maseki oyo ezali koleka na mabele kolo Congo. Alors jambo bolimbisi na kanisi ezali audio oyo te la bino voilà audio yango bala bolanda. Bonjour ndugu yangu wa kushika ni vraiment dans le monde anaitilisaka mai ya régie des eaux, unakunywa mai ya régie des eaux, shota mai leo, shota mai kesho dimanche. À partir ya lundi, mardi, mercredi, shota mai ya régie des eaux ukunywe, j'insiste. Lundi, mardi, mercredi, hapana kushota mai ya régie des eaux ukunywe. Information ya sur la numéro 1 wa régie na ministre wake n'arrive pas ordre pour empoisonner mai aussi dosé mai de façon qu'après les 3 jours il y aura des conséquences dans la profession. Le ordre n'arrive pas de l'anangaria et la femme baya quand on communique avec le cher wake on va partager cette information. Aujourd'hui, Léo, samedi, et dimanche. Lundi, mardi, mercredi, ces 3 jours-là, moi, la régie des eaux. Méfiez-vous, chers camarades. Vraiment, vous avez ma mafa, il est copalé. Merci beaucoup. Partagez aussi cette information de ma famille biologique.
ndeko utikoloba ke ya solo bayebisi bango na responsable moko ya régie des eaux balobi bakati bamai mikolo bazokata ezobima bazokata ezozonga. Alors bokeba à partir ya lundi mardi bokeba mai ya régie des eaux ekozala selon ye ndenge alobi empoisonné. Alors bitumba ekoti na baphase nyonso babisaki bino ke bitumba eza makasi na kati na ekolo Congo. Alors bokeba balobi bokebisa bandeko toleti message. Alors ndeko awa biso tozala bafanatique te awa tozalaka ndeko akoti na kombo ya Rambo bosentingi totanga nyonso oyo olobi te mais tozolobela yo ke na chaîne ya biso toza fanatique ya motu te. Na chaîne ya biso tozali fanatique ya Félix Tshilombo te, fanatique ya Fayulu te, fanatique ya Mukwege te, fanatique ya bapoliticien nyonso moko te. Ezala bapoliticien ezala baisme awa ezalaka te. Soko yaki okanisi ke toza wana tozokritike Félix pour être plus avantage na bino bato ya Fayulu. Nous sommes pas là. Mon frère, au salaki mauvais choix. Bimana yo kende na ba chaîne na bino oyo bo mesana ke vérité les yeux na kende kuna kende bo kende bina. Ah na biso eza chaîne na lolaka mvubu sikimba. To chaka mai na monoko te poti to loba. Biso to bunda ekolo Congo. To za isme te to bunda parti politique moko te, to bunda ba leader politique te, to bunda la yo na mwasi na yo na bana na yo po ete lobi na yo ezala malamu. Lobby na yo kozalaka jamais malamu na sima ya parti politique na sima ya moto za kotanga lokola Fayulu Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi po baza bato na bino toza kuna te. O Félix onani ba politique nyonso tozalaka fanatique na bango te osalaki mauvais choix kokota na chaîne na biso ya biso awa ezalaka makambo wana isme te. Biso tolobaka todefandaka mapele Congo Ntadi Congo so yeba ngote lukela bato so binoke ngulusi shena ngulusi mbangu ezala makambo te ko non kene boba luka ba peso ka moi $5,000 o lo kumisa ka bo awa biso ezala kate papa Rambot. Donc biso toza na biso kuna te papa Lukashen mususu Olanda makambo na bino ya isme na bino awa osala ki choix ya mabe. Voilà, bandeko bana somme ekolo Congo ya solo ke tango toza koloba to na besoin Congo na biso ezala libéré biso zo bundela Congo to bundela batite to tanga ba wala o bazo conduire Congo les rêves o bazo ko teka Congo ya mo zo tanga ba Congo na bango tuzo kumisa bango teke non ko bo mesana soki mutali mabe ya Félix akeipa ya Fayulu. Sali mabe ya Fayulu akepa Jean-Pierre Bemba. Ali mabe ya Jean-Pierre Bemba ake Matata Mpono. Matata Mpono akei Dr Mukwege. Eh, bah pauvre en esprit. Vous êtes des pauvres en esprit sans vision. Et alors laissez ces occidentaux manipuler le corps à singe avec leurs idéologies à parti politique. Mawato. voter et puis ceci mandat et la mine sur le plusieurs mandats c'est que besoin tout va l'état c'est que va congolais tout va parce que moi je me dis où la muluba mu Congo mu Swahili nande o Katange surtout tout le monde n'a pas su on doit trouver quelqu'un de mien mais pas toi. Et on doit trouver quelqu'un encore de mien, mais yo qui sont sortis, ou qui tomate, tout ça, la nini, papa, et on a conscience, on a bon mot, à voter aussi. Tout ce qui est maramba du tribalisme, nous pandit, tout ce qui est maramba du nini, nous pandit, nous tout raisonner que non, beaucoup d'en à voter aussi. Qui moi, il y a la banni, va voter aussi, il y a la banni, il y a la casse, il va voter aussi. C'est vrai, tout le tribalisme, on met d'abord du côté du tribalisme. Nous tout raisonner pour la mboka naï. Peut-être d'abord au bétal sur ram au bétal sur ma congolais tout. Oh banane, tout au bétal sur ram. Bonjour maman. Au bétal sur tout. Ils allaient au congolais, ils allaient banane, au frappe sur tout na ram. Tu es na bon à 100 jours frappe. Tu es na côté frappe. Tu es na au social à congolais frappe. Les peuples d'abord frappe. Et puis après, on a toujours que ce mandat. Petit carabino, à toi la CENI. À toi la CENI.
Vous t'en votez à toute la Cour constitutionnelle, vous t'en votez à arrêter. Matondo, voilà notre jeune frère à l'ouverture sur lequel. Alors, bisous qu'on le jeune frère, Neko, bisous, bino jeune. Il est temps pour vous de réfléchir encore 1000 fois pour savoir combien de fois nous allons aller aux élections et qui se cache derrière ces élections. Qui se cache derrière ce qu'on appelle la démocratie, la vérité des urnes. Ces élections, la réponse est bien claire, ce sont des Occidentaux. Ce sont des Occidentaux qui sont là derrière. Pourquoi sont là derrière? Et ça dit technique, les Occidentaux va créer un système pour s'imposer, il faut mettre un terme, il y a démocratie. À la démocratie, nous voulons la démocratie. Il faut y ait une liberté d'expression. Il faut aller aux élections. Et Bango, dans ces histoires-là, ils vous imposent quelqu'un. Ils choisissent parmi vous qui est un instrument, bah choisir parmi l'instrument à Bango, instrument Matatampolo, instrument Dr Mukwege, instrument Moïse Katumbi, instrument Fayolo, instrument Félix Antoine Tshilombo, instrument des politiciens. Voilà ici qu'on va voir tous rabattre, comme les chers amis. Tous les gens qui ont rabattu. Tous les malabons de l'élection. Et nous sommes au moins de l'eau commis, oui, nous sommes en Belgique, nous sommes sonné, comment nous sommes la transition. Pour quel pays? Transition en Belgique ou transition en Congo? Et pourquoi en Belgique? Pourquoi tout doit se passer en Belgique? Et bon, il y a la Belgique, et il y a le Congo, pour trouver des solutions au Congo. Mes chers amis, restons s'il vous plaît, Mama Congo. Bazo fille, Abisso, Bazo mon Abisso, Bazo, Balikolo, Abisso. Parce que mon Dieu m'a dit Syrie, mais mon Dieu profite maintenant. Pays moko etikala bazoba na monde entier Congo. Pays moko ya Boloré etikala na monde entier na Congo. Emmanuel Macron a tchaboté na Congo. Ba Allemand moté na Congo. Ba Américain Joe Biden na Sima Yele moté na na Congo. Abi non non, to libérer Congo te. Li Congo ko libérer peuple za na nsoba. To libérer ndenge ni. Monisco na biso za kuna. To pakisi communauté la force Est Afrique na biso za kuna. To tiens ba ngosuni SADC na biso za kuna. Ni le sous Union africaine na biso za kuna. Alors mes chers amis, tous les jours d'accord s'il vous plaît. Na tant toujours raisonner, na quand tu repères ça biso mayele, to me ka ko la jeba payate. Oh nous sommes élections soir et ça jeba paya. Merci maman, esclavagisme. Là, c'est là de la faiblesse collective. Alors on décolle la ici, on décolle bien nous passer l'émission. Oui, ça va passer l'émission, petit bonjour. Le sac bonjour, bande comment ça koyo kayo. 2 minutes. Ningeta matondo. La lingua lobaka ki makamyo sozolo moza na raison soki lelo oyo kulisinga na Congo likolo ya na bolole lokola Bachilombo azali moto monene azali aleki na mayele parce que soko ntango na Bible akamufungu asalaka sio makokosala ngote ya continue kama na bit pour la télé mato bengana bango parce que biso tout ko mazoba likolo na bango pa pays nyonso Afrique zo ningana biso to ngade pour nini toza dirigé par bazoba na mapambola yo yango azali na okona Matondo. Voilà, papa Matondo mingi n'est pas ozali. Ya solete mboka na biso moko libéré ango. Toujours c'est ba malien te ba malien bazaki batemo ba ko libérer Afrique te. Ba malien ba ko ba leader pour na biso ki bolone na biso pour te donner des tickets politiques. Te na kena ngakuna. Alors, to arrêter opportunisme. To arrêter s'il vous plaît. To raisonner pour te commémorer. Ozo kanga malamu. Oyo kingate ni ozo la no na sima. Oyo kingate ni wa eza ko landa yo na sima. Oyo kite ni wa eza ko landa na sima. Na libota na yo. Pote ba o wana nyonso o kansaka bato na bino baza bato na ndako mususu. Na ndako ba Illuminati. Ya ba franc-maçon kata ba temple na kati ro ke na ko prêter serment kuna je jure défendre l'intérêt de la France.
yo ben à Congo, yo africain, pour que le va au giro défendre intérêt France, intérêt Congo, on a toi maman na yo, ou à quoi avec France. France est le pays pauvre et comment riche à cause de vous autres. France est comment riche le lot et grande puissance à cause de vous autres, vous Congolais, vous Africains. À cause de ça, au bout de quoi? Maintenant, l'autre, c'est une image moko et c'est une chose qui c'est la bino image en gros importante quand si moi si moko azali koloba il y a française ou azali comme ça bande côté non ton ande beaucoup c'est kakabolanda. La France elle fait vivre l'Afrique. T'es sûr de ce que t'avances toi? La France elle fait vivre l'Afrique. On vous a tellement fait croire que vous y avez cru, quoi. Vous pensez vraiment que la France était un pays riche? Vous pensez vraiment, toi, que la France était un pays riche? Tu savais pas que tout provenait cet argent avec lequel vous vous êtes gavés pendant toutes ces années? Et écoute, attends encore quelques années que tu vas voir d'où vient l'argent. Je te dis que les caisses françaises, elles sont vides, Dans 2 ou 3 ans, ils auront même plus de quoi payer les fonctionnaires. L'Afrique, elle leur a mis un coup de pied au cul. Tu comprends pas? Faut te renseigner, hein, faut arrêter de faire le bon ricon, hein. Voilà. Pendant qu'on vous montre la lune, vous regardez le doigt. Vous avez un problème avec vos yeux, il faut les faire travailler ensemble, hein. Voilà. Pas un qui part par-ci, un qui part par-là. Quand tu me dis que la France fait vivre l'Afrique, elle va te vivre avec quoi? La France elle vive l'Afrique et puis par les cieux avec quelques avions, ils leur balancent quelques sacs de riz. Pour les faire taire, c'est pour les Africains. Voilà, pauvre Africain comme mon frère là, on va défendre Fayoulou. Alors Fayoulou est là-dedans. Dans ces histoires de réflexion comme ça. Fayoulou, pour la France est plus riche que le Congo. Pour la Félix, la France est plus riche que le Congo. Pour tous ces politiciens congolais, la France est plus riche que le Congo. C'est ça. C'est dans leur tête. Sans vision. Même pour la politique. C'est la politique, mais sans vision. Ils ne réfléchissent pas. Voilà, malheur, la but des accords de gens pareils. Alors, voilà la situation des pays et allés coquiner à cause d'un pinon. Bololé, comme ça. Dans quel pays du monde vous allez voir des choses pareilles? Roulage, moteur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ridicule. Hein? Franchement, c'est ridicule. Voilà, été autant que moi, qui nous dirait mais le pays va très mal. Le pays va très mal. Et les autres, ça va conseil, le journée, le corps à Bakité, le journée, le corps à Banyama. Mais alors, il ne peut pas y avoir de pouvoir fort sans responsabilité forte. Comme m'amuse et m'interpelle ces commentaires me prévenant. Mon Dieu, le président de la République prend tous les risques. Il assume les décisions de son gouvernement. S'il y a des ennuis, comment fera-t-il? J'assume mes responsabilités parce que vous m'avez demandé d'assumer les miennes. Vous n'avez pas attendu de moi que j'aille à la télévision pour dire c'est pas de ma faute. C'est la faute de mon Premier ministre. Mais c'est moi qui l'ai choisi. Alors moi je dis c'est pas de ma faute. C'est la faute du ministre. Mais c'est moi qui l'ai choisi. Non, c'est une question de conviction et de tempérament. Je ne peux pas faire semblant d'être responsable alors que les Français ont fait de moi le premier des responsables. Et chacun d'entre vous, face à vos enfants dans vos familles, vous êtes responsable. Face à l'entreprise ou à l'administration dans laquelle vous travaillez, vous êtes responsable. Et tous les jours, vous assumez vos responsabilités, au nom de quoi le chef de l'État, il devrait être le premier des Français, serait donc le seul à devoir s'organiser pour ne pas avoir assumé les siennes. Voilà, c'est ça justement. Mon frère, donc Fayoulou doit assumer sa responsabilité en tant que numéro 1 de l'opposition.
Nous ne sommes pas là pour Fayoulou. On ne parle pas de Fayoulou. On ne voit même pas Fayoulou. Quand toujours attaquer Félix pour donner l'avantage à Fayoulou. On ne se trompe pas qui. Fayoulou a le hasard dans une opposition numéro 1. Dans tout ce qui se passe au Congo, il fallait tout le monde à l'opposition. Quand il fait des bêtises pareilles, aller danser, nous faire voir balancer les images. C'est pour cela qu'on attaque. Nous ne sommes pas là pour Fayoulou. Dans notre programme, ce n'était pas que tout le monde a Fayoulou. Voilà mon frère. Alors, te raisonnez bien, arrêtez vos histoires là dessus. Au moins que tu sois même son cousin, il faut raisonner plusieurs fois que ton cousin est en train de déconner. De déconner. Fayoulou, c'est un ami. Hein. Fayoulou, aujourd'hui, comme on a un collègue dans la Moussala, dans mon pilote. Il y a trop bien, même si il y a un fanatique, il y a un partenaire politique. Fayoulou, ce monsieur-là, c'est Thiago, non, c'est mon collègue. Il était avec moi dans Sahel, mon pilote. Il y a trop bien. Trop bien. La plupart de tous ces gens, Félix Nayebiye trop bien. Félix Ayebinga trop bien. Donc c'est-à-dire, dans un mouvement côté que nous avons aventure dans la chaîne, nous avons loba Nayebi, Kabila Ayebinga, Hippolyte Kanambe, entourage à Kabila Mingi Bayebinga. Qui est cet homme? Ceux qui n'ont pas le cours sur le Colabino, opportuniste, j'allais être là toujours dans la sillage de ma partie politique. Mais je ne suis pas là-dedans. Merci. Voilà, bandeko bana sommet le Congo, la situation où ils ont les kawana na kati le Congo la passe. Tokei na kati na mboka Kananga, na kati na mboka Kananga kuna ba population ba tomboki na kati na ville ya Kananga, ba population ba tomboka population nini, batu ya IDPS. Batu ya IDPS ba tomboki ba keko attaquer Seni. Bakeko attaquer Seni, bataille IDPS. Pourquoi? Parce que candidat moko alobi à côté na kati na IDPS. Bateau va le mais non, candidat Tolo avait abusé beaucoup de dans la mafia. Alors, Babaniko Tumbo, Babaniko Beta Mabanga, Nakatia siège, il est pèse Mabanga, il est pèse après la Kei, Kotumba, Seni, voilà, Motowana, Ezako de Kanakati na Kananga. Nakati na Kananga, Bango Morokuna, Ezako Bebe la Bango, Poetia Solo, Baboyi, Makamu Oyo, la mafia, Ezako Kotambola, Nakati na IDPS. IDPS est banda la mafia, banda et Ken Tshisekedi, la mafia. Et c'est la grande mafia qui continue jusqu'à présent. Voilà, Bandekoba dans son école Congo. Alors, Bandekoba dans son école Congo, Tokei, Wapi, Tokei, Nakati na mboka Katanga, Nakati na Katanga, kuna balobi peke, et l'autre ezako ya Nakati na Katanga, bate bele bazako banga déjà des dangers, oyo ezako ya Nakati na mboka Katanga. Alors, babiso biso ke Nakati na mboka Katanga danger ezako ya, kuna balobi baser, kuna Nakati na Katanga, kuna bate, oh baser bolimbisi, baser nde ya Mbujimai, oyo bazako kata bière. Bakata bien na totia na no pote bande ko ba mona ndenge nini ba ser bazako kata bière ah image wana ezaki vraiment la mobotala yango ba ser basera bakokata mulangi ya biere ya osakanate wana na kati na mboka Mbujimai wa balengela. Alors voilà la situation singeraki to seka mwa moke ya solo makambu oyo eza ko ela biso na kati na bele Congo eza ya nginda biso moko to lukato yeba wapi to za ko talo kolopote eza ko ya mabe na bakonyoso mabe na bakonyoso yo papa yo mama yebela Miyebela bakosa yote na batoyo obazo kumeba biso ba aventure pote balebela biso ke lobby bako sala malamu pona mabele Congo moko na bango akosala malamu azate na mabele Congo ekita nous to luka moyen nini to bon ça mabele Congo. Il a accusé l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, d'avoir donné refuge aux combattants islamiques et de leur avoir permis d'exploiter de minerais et du bois ainsi que d'utiliser le bénéfice pour renforcer leurs forces. Au mois de juin, des combattants du groupe ont traversé la frontière ougandaise, pris d'assaut une école secondaire et massacré 42 personnes, pour la plupart des étudiants. Certains ont été brûlés vifs. Yoweri Museveni a fait référence à l'attaque dans un discours prononcé jeudi
samedi soir et a déclaré que les ZDF avaient pu s'étendre et mettre en place des grands camps dans l'est du Congo sous le gouvernement de Kabila. Pour la conseillère en communication de l'ancien président congolais, les propos du président ougandais sont dénués de tout fondement car Joseph Kabila est le premier à avoir qualifié les ZDF de mouvement terroriste. On l'écoute au téléphone d'Eric Mbago. Les fausses accusations du président Museveni, qui est l'un des principaux déstabilisateurs de la région, sont simplement ridicules, puisque la vérité sur la surveillance ainsi que le mutationnisme des ADF est connu de tous, ce n'est pas un secret. Les Nations Unies ainsi que la communauté internationale ont été saisies de manière régulière par le gouvernement Kabila et sur les exactions des ADF, et le président Joseph Kabila à l'époque identifiait déjà les ADF comme une force terroriste et personne ne l'écoutait. C'est avec le temps que les faits ont prouvé que Joseph Kabila avait raison et qu'il fallait intervenir en urgence pour sauver justement la paix dans la région. Et grâce aux qualités managériales militaires du président Joseph Kabila, la République démocratique du Congo avait réussi au niveau des Nations Unies à obtenir de cette force offensive l'éradication de toutes ces forces négatives, notamment les ADF. Mais si le président ougandais le dit, ça veut dire que ses services de renseignement lui ont rapporté cette nouvelle, surtout que l'UPDF et les frères sont en opération conjointe dans le Grand Nord du Nord Kivu. Les faits démontrent que Joseph Kabila n'arrêtait pas d'insister sur la qualification des ADF comme mouvement terroriste au niveau de la région. Le président Joseph Kabila insistait au niveau de la communauté internationale et au niveau des Nations Unies, invitait justement ces instances internationales à venir aider la République démocratique du Congo en qualifiant ces ADF comme mouvement terroriste. Et c'est paradoxal avec ce que le président Museveni avance aujourd'hui. Alors, vous savez, Eric, le pays traverse actuellement une période très tendue et le fait de dénaturer les faits est un autre coup d'épée dans le couple. Mais le régime Joseph Kabila n'a jamais réussi à démanteler les ADF dans le Grand Nord du Nord Kivu. Ils ont été démantelés comme les M23 ont été démantelés, comme d'autres forces négatives ont été démantelées. Si aujourd'hui ils ressurgissent, ce n'est pas la faute à Joseph Kabila, c'est la faute aux personnes qui sont en train de gérer le pays actuellement. La confusion, voilà, confusion sur confusion, on ne comprend plus rien. La confusion, on a ezali à soloté, bako vivre yango, bako beta na masasi, bako bomana. Pour être nzambe a commissi bango na kata confusion. Souvenez-vous, na kalisi boyebi rôle nini Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila a joué la kata na makamoyo, o lelo tozala na lelo na ba ADF, otokoma lelo na ba M23, Hippolyte Kanambe rôle ya joué. Et lelo, voilà l'autre qui attaque, non, c'est le pouvoir en place maintenant. Quel pouvoir en place? Et toujours Hippolyte Kanambe qui est là, en pouvoir en place, parce que le système non seulement Hippolyte Kanambe atika na kati na Congo, le système wana nyonso ba groupe wana nyonso ba rebelle, ba Codeco, ba nini nyonso wana ezali ko fonctionner et loko moko ba démantela ezate. Nyonso wana donc Félix azali complice na makambo nyonso ya Codeco wana. Hippolyte azawana aza inquiété. Moutomoko Abuja et Azate pour parce que bayebi bien que non, c'est entre Bango, même les gens de la communauté internationale, bayebi que non, c'est leur pion, Azali wana batikadien et bon bilan. Qu'est-ce qu'il faut encore vous dire pour bien comprendre la situation qui se passe chez vous? La situation qui se passe chez vous, bilan vous allez censé comprendre qu'il y a un grand complot au niveau international. Ne suivez pas tout ce que l'ONU, le Conseil de sécurité, ne suivez pas, c'est la grande mafia qui existe à Tenakati, c'est que c'est pas chez vous. C'est que c'est pas chez nous. Voilà. Alors voilà, Nakatina Mokauto Kobenga Nakatina Nord Kivu, voilà la situation. Museveni qui acquise Hippolyte Kanambe de ses complices. Oyoba ADF, Oyoza Konekawana, Hippolyte Kanambe rejette la responsabilité pour Museveni et le pouvoir en place. Confusion et le côté là-bas. Alors, Nakatina Nord Kivu, Saddam, Oya Bimukuna, grand prêtre Nakatina Nord Kivu, Wana groupe Yanani. Toujours il y a Hippolyte Kanambe. Babaniko saccage le village, comme Mabato. Allez, voilà. Saddam aliendelea na kutoa mwingine ya mwanga wakati aliingia muone yenye Saddam alifaa lenye viazi kila kitu
Idrissa alichoma. Voilà, Saddam oyo bras droit ya Hippolyte Kanambe oyo atie kuna na katina azosala saccage. Deuxième conséquence, Saddam alisibiri naika mwana foto ya maiti yote ni foto ya Kodeko bote balendo na chose yenye hakukomprendre. Hakuna hata mmoja panda Saddam usema vraiment kwa kila Saddam alikufa hapa balendo bale ba mercenaires benye baleta na bodu benye nakufa sana kuliko. On peut présenter plus de 13 mais kuko ingine enye vraiment inaendelea enye vraiment na compter suppone arrestement pas moyen ya trentaine de morts du côté Kodeko. Alors ndio ba fatoni pale kila mtu atakomante jinsi naona na enye vraiment uliona positif useme parce que ile Saddam anafurahia kukewisha watu wa voilà ba massacre ezali koleka na kati na Nord Kivu, ça continue. Donc bato baza kokosa baninga ke kuna Félix asala quelque chose lokuta ba massacre ezali ko continuer na kati na Nord Kivu ya kosakana te. Voilà la situation oyo eza koleka kuna ya kotala ba image oyo to la sabina wana mosika bato bakufi ko na kisango nyonso te pona ko jana mambo ya saa tatu ile vita ilikuwa na inaletwa na M23 ambao walifika zoni ya Bukombo siku ya pili wakaendelesha vita mpaka walipofika fasi ya Ojo ambapo walifanya hapo masiku 3 walilala kule. Waliposhema vita njoo wakekuya wakerudi. Ola bandeko bakufi babomi bandeko kuna ba civile plus de 13 civils bakufi na pona lini pote solo ba Kodeko oya Hippolyte Kanambe baloba na dernier mot na bango te bazo continuer ko saccager bakoboma batu na katina Nord Kivu. Morte ce dimanche matin sur la colline de Rubona, près du centre de Bukombo. C'est dans la chefferie des Brito, territoire de Ruturu. Selon les sources sur place, ces personnes auraient été tuées lors des affrontements qui ont opposé toute la journée hier samedi les rebelles du M23 aux milices locales dans la zone. Bernardin Nyangui pour les détails. C'est après le retrait des rebelles de M23 du centre de Bukombo qu'ils auraient contrôlé depuis hier samedi à l'issue de ces derniers combats que ces corps sans vie sont retrouvés ce dimanche dans la matinée, ainsi que les sources de la société civile et du groupement de Bukombo. Selon ces sources locales, tous les 11 corps ont été retrouvés dans une ancienne position des combattants Nyatura du groupe de la coalition de mouvement pour le changement CMC sur la colline de Rubona, près de Bukombo Centre. Cette position aurait été momentanément occupée pendant 3 jours par les rebelles de M23. Ces sources supposent que ces civils feraient partie des jeunes réquisitionnés pour transporter les bagages des rebelles depuis le village de Koutokidougou, groupement de Tongo, ainsi que Kaembe, groupement de Bukombo. Des villages qui ont été successivement occupés par les rebelles pendant les 3 jours de combat. Les mêmes sources parlent aussi du village de Kachoubou, du groupement de Bukombo, qui aurait été incendié complètement pendant les mêmes affrontements, comme à Bernardin Nyangui Radio Okapi. Pasi poma ya solote bandeko baza kosila bandeko baza kosila biso toza koloba butu na moike ntango ifweni oyo ke moko na biso a passer message et pa bandeko baza koyeba teke makambo eza kokendela ndinga kosakana te pote mobulu ekoti na kati na mboka mobulu ekoti na kati na mboka le pays n'est pas dirigé pouvoir eza na kati na balabala voilà bandeko ezali ya kobeba na kati na mboka mama oto la sabino na image toujours na kati na mboka mama langero yo
tukabe muhambanire mu marema bababiri bakiteno y'abantu babarahamba mukuru wiwe niko bifese koria nabo uyu mumalangiro yene mu mama weno babakadutesha voilà mama oyo na kanisi tokolobela bino interprétation ndeko oui bakonzi bosotu ngapina naye bakakinande penza mukenke nayo kakapona umela mingi na ribasi nanga mingi penza kana Nord Kivu na Beni bo bazolo bana kinande oyo azali mwasi ya ADF nalo makambo wana esalemi na Nord Kivu na ville ya Butembo na village moko kuna boye to baiko telepote na Swahili azali mwasi ya ADF nalo azali mwana mboka musika mundande abalani na ba ADF yenda yako pesa ba pla batinda kae na ba mboka apesi pla mototel za pasetel bisomoko toza kobebisa mboka bisomoko une femme rwandaise, une femme ougandaise, ils congolaise et moko, ils ont détruit province la ville na Butembo. Abali na ba ADF pour gagner nini ozo mabani ngana nde bazui bakaso ivo lokola ba ADF bakata kabatu bachinja kabatu baikoze kabatu biso pe bagaso tozo kuchinja yo toza kuigonje so bikolia tokolia yo wala liboso ya ekrabotala ye mamango basi mingi. Voilà, maman, ye wana to la tibino ye wana nde ba chaîne bakangi ye wana nde traître lokola ba chilombo lokola ba fayulu ba traître o bazola na politique ba trahir moka na bango pour l'intérêt de l'étranger. Voilà, ba maman lokola maman bomoni wana ye wana ba bekele biso maso. Voilà, ils a passé pe mawa ba chaîne bakangi ba lubo poko joie o nyoso sala kamabe poko futero. Voilà, bande komana son école Congo, toi qu'on continue formation na biso matondo na ba like na bino, to na posta ba like na bino et ça va faire grand plaisir ya komona poza ko na biso ba bozo cha ba like na bino. Ya solo bande ko bolibi si bo ba kanza ke chaîne yo o mbale boso et za chaîne ba fanatique te ba isvete et za chaîne bundira ke école Congo, o sera ki choix mabe Luka Ozonga na chaîne Oyo et ko ide yo pote o kele na ba isme na ba fanatisme côté bosusu. Alors bande ko toyoka. Majoro akili pona nini? Majoro batie na ba réseaux sociaux ba lukise kwani. Saza muntu na yo. Majoro ndakota na ndaku na ngai bakota akinda ba watena ba mukanda ba kendo ko pienda wa en général majoro. Ba dia ba bomana mwana muke. Nazana som na yote, même si totelemi na yo papa, oche mundu ni nasi, oche mundu ni mpanji. Papa, na yebi te, eno nga na so yebi sweza yake, yo yebi majoro so yebi, majoro aza mutu na yo. Badongona ye minu Nicolas Moyibi, mais général kasonga ya woku militaire, osana yo batuano kanda bango na auditoire. Basivi toke 3 mois. Toke 3 mois, mais obateli bango binisaka bango na butu bakende kolebaka bata. Yo binisaka bango na butu. Baba musafiri wana bazaba civil, obomeli bango na auditoire na musala mini. Seke otindaka bango, si bakosi oke ba bango binisa, bakosi oke ba bango sale lombo. Pezo binisaka bango na butu bakende kosale lombo. Général Kasson yo zandenge, kana papa na une vérité, je te dis, na so banga yote. Oyokinga na so banga yote ngamo sa général bien na so banga yote obatela bangu na mobali na ndo soye obwaka ina ndoro na so banga yote babanga kandenzanga ozo comprendre babanga kandenzanga ne babanga bakona obanga yote ozo bango babombe bango ngana solo ba na président Fati matondo mwa fimbwa tant que personne s'est épargné besoin de pouvoir et besoin de l'année maman. Maman zolani bande koton to ko ba mikolo nyoso bande ko na biso bakasai bato bako zala bako regretter le ko la bino bako zarate la mokili ba mingi bakantie ke pouvoir za bango ba mingi bakantie ke Félix za bango mais lelo ceux qui mo bulu zo le kana quatre ko Congo mingi bazo ko bundela o ya bandundu azo bundela Faylo o ya kasai azo bundela Félix o ya Équateur azo bundela Jean-Pierre Bemba bako sakana biso. Basaka na biso s'il vous plaît bozala kolanga
C'est-à-dire que pourquoi tu dois suivre quelqu'un? Pose-toi des questions. Depuis quand ils sont là? Depuis l'époque coloniale, tous ces politiciens, on a sale politiciens, on va trahir Congo pendant l'époque coloniale. Ceux qui m'ont marché à cause de. On va créer une division. On va monter à bout. Il y a un panangai, il y a un décolabino, il y a un laisse à bisobon. Yo rende ko na biso ya Kasai yo na kati na Kasai bango ba Kasai ba to kufa nzala bande ko na biso Kasai ba to kufa nzala malnutrition o sali bango ni bana changu o la plupart mingi baza o to monaka ba bata bandulu bo to na ko changu te ma president et president bo sugi wapi bo moni ba kiti sibino bana changu ko bangisa e Kinshasa o bana changu so ba tomboki bana changu ko ma ba carton. Comment va ça bino pour la busoba, pour la fanatisme, pour la isme. Bah yo kana ba lutter trop diminuer bango. On peut il pèse ba diminuer bango. Na ni nyoso wana ba tuti. Ba tuti ba bana sima ya Fayulu, ba tuti ba bana sima Félix, ba diminuer bino pour l'intérêt de bango. Ba faiblir bino pour mieux comprendre. Ba faiblir bino. Bonjour quand je vois de qu'on a bino. Oh ya bandu ndorite fana ndeko na biso sozi pouvoir tour na biso ba bomi na yumbi ba bomi na kati na bandu wana fana za wapi ba poza bandu za wapi ba politicien bandu za wapi o ba sisi bato na yombi ba sisi bato na kwa mutu ba sisi bato na mbankana ba sisi bato osilisa boza wapi bino le week no biso te biso to za pouvoir ya tour na biso bismillah badani o biso bataka sai e mo kimika sai pona nini e George Massive bino sura kat na katango oh bino le week biso bakatange to za tour na biso bakatange to bino bakatange bolo mboko bino beta to biso katanga to ba minere to ana nyoso pona ni oza ba pauvre. Mais l'étranger va dominer la Bible ndenge o ya yena tongo aleba comme mutoto et mutoto e mwana katanga mutoto mwana katanga qui se cache derrière ma manipulation na nyoso ok na ba Congo ndenge moko o soki Mvemba Jean-Claude Mvemba yena sima Moïse Katumbi l'étranger avec cha moteur pas Moïse Katumbi que Moïse Katumbi comme président est-ce que toujours isolé tous les étrangers est-ce que nous les hommes nous réfléchissons qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Donc, tige la bande na biso nini héritage à trahison autre tige la bande na biso pour te yo le bi on a bango isme les gens qui se cachent derrière bango et dans ba tuti na ba tuti bana bazo mo se ba tuti ba américain ba démocrate américain ba occidentaux bango nous soit ça voilà et tu gagnes quoi dans tout cela bodo gagner bande konao banda bo banda ici moko na moko ba Congo ezate ici, moko malongo ezate. Ok, pour créer l'emploi, on va se retrouver. Minéraux ont obligé de tout la carte de Congo. Félix a été au cancer que va bloquer. Nous allons nous sur l'attaque du Afrique na Zambie, et en Afrique du Sud, à bloquer en gros, va faire barrière, on a barrage, ici nous sommes et va nous traiter, va minéraux nous sur la carte de Congo, la carte de Congo. À ça, il y a de pour l'année 4 ans. Baka saye bango batondi na Kasumbalesa o sieke la bakom ni raison de kana mission na bango mes chers amis bango ba ko ndaka ba carton koton cha camion avec des colis ko camion pour te parler bodi ici vélo babane ko sana ko kene ko zwaka sale boulot vélo ya 4 et 2 pneus ba check colis ko le camionnette vélo, imaginez-vous, vous gagnez quoi dans ça? Ridicule, humiliation. Dans le côté, on va te le battre de gagner. Tout est dans le nosso. Ce qui Moïse Katumbi est venu, bah, carbone l'eau, monsieur, et pas une police canambe, étranger. Bah, la Katara, monsieur, pas il y a Moïse Katumbi étranger, monsieur, pas une police canambe étranger, monsieur, mais mes chers amis, bonjour, les souris, tout est dans la maman Congo. Vous pensez à âge aux arango, et demain, vous allez léguer quoi vos enfants? On donne ce qu'on a.
Ceux qui osent n'a rien, nous tout est belé, et ça on a un kaka na kati. Nous tout va congolais belé ça ba kaka na kati. Donc on transmettre ba kaka na bino wana et pas ya bana na bino. Pour bana na ça pas so ba ko na bino. Oh papa nga azalaki papa nga nani. Oh papa nga azalaki taliban te. Azalaki combattant de Bouya IDPS. Nga pena ozaka combattant de Bouya IDPS. Tato na zaki na kaka na motu pour transmettre kaka on n'est pas moi na yo. Ngana ozali tata na kina o tata nga azalaki membre ici l'été azalaki membre la muka oji ba kaka wana o transmettre pas moi na no moi na pas comme susu o ya ko yana sima ba ko créer après nini moi na landi o bien ba kete to tika aventure ba ko sambiso papa so de makama solo ngana so makama solo ba ne ko to sangana biso no so to bunda pona ntela bana na biso po to l'homme to tikela bana na biso héritage bana ba yeba ke enfin ba tata na biso na moment oyo na temps ya ère ya verso ba yeli biso vérité ezali yango to bunda bele ko Congo bino bozo ya wana bozo bundisa be biso so bundila bino ozo wana tshaba commentaire o finganga ozo wana ngana so bundele ko Congo to bunda bele ko Congo yo bien ke ah papa merci de ko ngai o fungoli nga matoyi na comprendre na kanisa que ça derrière ba l'idée politique c'était la solution nzokate pendant l'époque de Mobutu il y a eu des gens qui étaient là dedans dans cette bêtise des partis politiques ba kufa ba perdre ma part la mon Nicolas Tshisekedi à l'époque de Mobutu. Combien de gens de l'île de peste de vieux on a battu comme un pan on a barreau à cause de Tshisekedi ba kufa ba kenale bana na ba ope na lelo ba sawa na ba zana misuka ba tikana ba bato ndeli ba kaka ba tata babo ba transmettre na bana car il est peste viva matine politique ba tata musuka na ndeka mutoko au geste kabuya terre bango na kopesa masasi na kopesa bino ba machette na kopesa bino pote to bunde la pouvoir na biso ba tata na ba mama oyo pina za na 40 ans 50 60 ans abeki na bongo. Tu es con, tu es malade. Aucun faillou n'est moko. Aucun pas champion même n'est moko. Aucun pas chose on a Hippolyte Kanambe, Raïs Taniko. Mais t'as à quel âge? Maman à quel âge? On a commis ça Moïse Katumbi. On a commis ça Hippolyte Kanambe. On a commis ça Docteur Mukwege. Il a quel âge? Aucun problème mais t'as ça bon Mukwege. Qui se cache derrière Mukwege? Pas de tout le bâti. Bon, si vous me mais mon toit, n'a qu'un sac et mon toit, mon maillé. Non, n'a pas oh, affaibli na docteur Mukwege. Oh là là! Oh, Nzambe Nangai! On s'en décolongate. Oh, affaibli na Mukwege. Mais il y a mis Mukwege qui est derrière Mukwege. Joe Biden. Qui est derrière Mukwege? Soros. Qui est derrière Mukwege? Obama. Oh! Nzambe. Ndeko koloka nini salabino. Bana mama Congo. Koloka o salabino na mitu. À cause d'argent, à cause de papier. Au moins maintenant que les autres se trahir, on s'humilier devant des gens. Un intellectuel soi-disant bien, mais un intellectuel. Aux autres sonnetés. Aux autres binela. Aux autres yembela. Nani. Oh, Moïse Katumbi. Ah bon? Ah bon? Là, il dit, bah, comment il dit, bon, est-ce qu'il ne sait pas que ce Moïse Katumbi là, c'est un étranger, c'est un juif italien. Il dit, comment? Mais il ne sait pas. Bon, non, il ne sait pas. Non, laisse-le comme ça. Laisse-le chanter, laisse-le danser, laisse-le crier pour lui. C'est ce que tu vas léguer à tes enfants. Il y a un mot au tigre là-bas, nanayo. Tu es désolé, de combat à Marako. Tu es désolé, s'il vous plaît. Même les gens qui sont dans les églises, on l'a dit dans l'église, même bêtise. Église, on a la qui vient en Mondele. Mondele, on a la qui vient en église, il y a la qui vient en Fimbo, il y a la qui vient en Koboma, il y a la qui vient en Kojoignon sur la bino, n'a pas de statuette, la ligne sur la bino, comme le mango la Vatican, comme le mango n'a pas misé. Il y a la, à bord le bino bongo, mais tout n'a pas à bord le bino, alléluia, amen. Nzambe, Bana Mama Congo, s'il vous plaît. Avec tout le respect que je dois aux autres,
On va comprendre, s'il vous plaît, réveillons-nous, raisonnons comme des hommes. Raisonnons comme des hommes. Et monsieur, vous passez par le quoi, vous voyez, mais je suis de notre côté, la turbulence. Nzamba la kotombo kamakase. Nzamba la kotombo kana oya koyokate. Punition les aliwa, la trahison, punition na yo ne ezali maliwa traître. On s'en sortir t'es dans les beaux temps mobimba. Voilà, matondo la bino nyonso, ya solo nzamba kombo la bino matondo pa na yo mbuta la biso MKN. Matondo pa na yo mama na biso ana lusako ino. Matondo pa na yo papa na biso Wilina mama na biso Marina Kati na Dallas. Matondo pa na yo papa na biso Emmanuel Yeko. Matondo pa na yo papa na biso Makangu. Matondo e pa na yo papa na biso Michael. Matondo papa Emmanuel Yeko. Matondo pa na papa Benjamin. Matondo pa na yo papa na biso Willy Kainga. Matondo pa na bino ba imanso ko kantarashe na biso mama na biso Emma. Matondo pa na yo lo sako pa na yo mama Valérie Luna, lo sako mama Bijou Kizinga, lo sako pa na yo ndeko na biso Matu Mona Eric, lo sako pa na yo mwana mvuluzi il faut qu'on raisonne ndenge mwa mvuluzi arezona katango mfwele. Alors maman lo sako pa na yo mama Valérie Luna, lo sako koko amo bokecho amo. L'osako panayo d'Eric Ndeko del Gabriel, l'osako maman Valérie Luna, l'osako matombe panayo maman nangai, maman na biso ana l'osako no akina biso ana, l'osako panayo takampangi tambula malembe, l'osako maman Bijou Kizinga, l'osako panayo, l'osako matombe panayo maman na biso, maman Meji na kati na Angleterre nzamba pambola yo, nzamba pambola mabota na bino nyonso. Oh, vous mettez en la biso, s'il vous plaît, tu peux faire un conseil, tu peux le tenter, comme le cas comme verset biblique, mais tu peux faire un conseil de bandeko. Dans où il y a la biso, la carte de la Bible les athées. Oh, il y a la biso, la carte de la Bible les athées là, c'est la lépino. Alors, le sako pas dans le collier, il y a le kaku, le sako kangi ditu, le sako salomo fai, le sako la binonyoso, zamba pambola moko na binoto kutani moko na lobi. Ingeta, Ibobo.